Christine Babu, tu as vu, oui, avec Wakazu So, ni si tu vu. Oui, presque bon. Conformément à la loi, je vais vous donner lecture des articles 212, 213, 214, 215 et 371-1 du Code civil. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. A-t-il été fait un contrat de mariage? Non. Christine Babu va Vuvu. Consentez-vous à prendre pour époux Wayakuso ni Enzi Judi, ici présent. Oui. Wakazuo ni Enzi Judi, consentez-vous à prendre pour épouse Christine Babu Kwa Vuvu, ici présente. Oui. Au nom de la loi, nous vous déclarons unis par le mariage. Donc le 13 novembre 2021 à 11h, devant nous ont comparé publiquement la maison commune Wayakuso Institut Vidi, Saka, né à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 6 décembre, domicilié à Sarcelles-Valdoise, 30 avenue Pierre-Koenig. Fils de Médard Institut Vidi et de Anne Solana d'une part, et Christine Babu Kwavuvu, agent de service, né à Kinshasa, République démocratique du Congo, le 24 juillet, domicilié à Bussy-Saint-Antoine-Essonne, 2 rue Marie-Antoinette Castres. Fille de Léon Babu Mayanda et de Mangelesi Kinsenzi, d'autre part. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Ils ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Gwa Kutekala, auxiliaire de vie, et de Israël Mulueki Kizolokele, cariste, domicilié à Sainte-Geneviève-des-Bois-Essonne, 18B, chemin de la Mare aux Champs, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Isabelle Winkop, adjointe au maire, officier d'état civil de la commune de Boussy-Saint-Antoine. Et vous allez souligner sur les 2 feuilles du ruban. C'est bon? Buona photo. Allez, allez, encore non. Et vous allez vivre où alors? Sarcelles ou Boussy? À Boussy. À Boussy, d'accord, c'est monsieur qui j'ai sa faute. Oui, j'ai vu. Voilà, ça c'est bien. Je vous passe. Alors,
Donc là, je vous remets le livret de famille. On est d'accord? Voilà. Et puis, c'est vous? Ah, parfait. Et puis, alors, les alliances. Allez. Les alliances. Les alliances. Moi, tu as livret de famille photo. Oh non, là, ça...
Jamais la situation merci mais pas une pas partir pour le monde monnaie. Parce que souvent dans on se rend le coyo. On se rend de ça il faut ça on va pas se pas faire la système en politique. Les deux temps pour le monnaie. Oh il va là on va il faut ça yo. Visto va là yo to y le pour la bataille de ça yo jamais la mission pas battre ba yo ça pour na mwana pour na yo. Programme na se ba de que ça se na pour na yo. Mama tele kibo la tele kibo sa sala programme pour pesa na pour na yo. Nyoso sala mkati nisikeza ya yo la ya kaka sasa kuma. Kimya na mapapo tusenge ni kati nisikeza. Nyoso ya mabe. Oye kokana kwa na wote papa sio kimbao kanga ni kwa ya kusika. Oye nzangu so pesa tusenge boye na kombo na wote hata ya mwana pesa kama ni mosante. Amen. Okongo ya tata kwa Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mais mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un, et ne pas accomplir. Notre Père qui est Saint-Esprit. Amen. Prions. Okongo ya tata ya mwana pe tata kulimusa ya uzambe pakatumukiba mkiangayi ngomba ikuki oyo sobye ya kusubala na ye papa ne bale kitobinga kiyo kita mwene ya boyo musantu kati na ngai na bonani oete toka bulagia oyo tobomba kusalela yango na suka hadi kwa kudikisa biso tulika na maboko na wewe kwa ya programu tunasuka na kwa tata mwana tata msantu amen tutani kumala tutani kumala mukana idole uinde mwono akomaki hapo tutani kumala idole kuna nini na mariage ya sura za mariage kwa mariage kasi tutani kumala idole ndege za recommandation ifai na kiso akibalite
et sekarang kebutuhan tu kalau revolution tentang tapi projek itu yang buat revolution di dalam budaya itu mana model yang buat lagi mungkin itu masuk apa ia adalah jadi tentang tapi di tapi ada yang ini aí certamente a América na América certamente asal yang boleh diintegrasi bisa dilakukan aí certamente ibu saya itu khusus pada kata tahu tidak lagi bagi saya aku datang lagi sudah baku datang untuk person bahasa kata ngomong muisnya ngomong ada di tempat nak mana baku adalah song person bahasa lagi mati bahasa lagi bahasa kita akan baik dulu kita ada mentor. Jadi ada apa yang aku ini? Ada yang bangun dulu, bodoh dulu. Biasa kita jadi nanti kita bangun. Kasih bangun, kasih kakak, sampai akan macam sampai khusus. Bodoh kita mulai sih. Sampai kita mati nak mulai di bangun beli. So, ini amuan kita sudah bangun lagi, tinggal sudah ini. Habis kita bangun di betul. Tetap bangun sampai betul tidak bangun. Ya, jangan kita bangun. Aku ni punya orang apa? Nanti ada kita ini ada solution. Dibuka dibuka boleh dinyatakan, dibuka boleh dinyatakan. Pensiun orang dibuka dalam tinggi. Agar kita boleh terus di Israel. Nah dibuka semua lagi. Semua nak kasih mabuta. Di tempat ini mungkin nama buat lagi kalau cuma hari ini. Una bangun lagi itu maka oleh itu kasih nak bangun besar ini lagi nak tahu boleh tapi ini semua bukti ini itu kasih bagi bukti puna anda ini bukan dalam bukti ini balik akan dimulai itu ini tadi akan makan di sini kata itu belum ada bukti dan tadi sekian kalau tidak mereka belum manggai itu nyok kalau ada di sini mereka belum mati ini saya ikat saya pun tidak pernah boleh sakati ngai saya itu aku itu tadi itu bapa itu kita akan mulai mulai nak jalan itu kita orang itu mulai nak mulai jadi pada saya lagi berjalan pulang itu invite dulu aku spesifikasi dulu tak bapa membahas ni bahasa bukan tidak aku nak coba orang mana ni aku tak mengenai mana aku yang ni untuk ni bisa itu orang nombor ubesi nyonso usai nyonso itu produit congé. Donc maintenant, ouais,
et la souhaité tout ça maillé par le banquier de l'exploration pour la réunion. Hier, je souhaité na pas été maillé de faire cette communauté. Na pour ça nous avons pas été là. Hier, le banquier de la réunion a souhaité au niveau de ça. Kata lagi mati, so bela, kuede aktivitas itu. Banyak saya baru itu itu dalam sekolah kuede bela. So kata bela so bela. Tulis nanti. Namun kalau berarti ya jenis punah dan sebagainya. Namun kalau ini masih ada sesuatu bodoh yang jadi sesuatu yang pakai mochi. Akhirnya bila punya sudah cakap dengan mochi. Dia sudah moto adalah ini moto. Lagi kata mawa kasih saya mulai ini kita malam putih sekali ini hukum ini ada jadi bapa ada mungkin yang makan di awali namun pasnya dia buat ngomong ada di mama dan bapa saya ini bapa ada mama, bapa ada ibu. Tuh ada ibu yang lain, bukan lain. Aku sama itu. Bin ada bagi ada jadi mana buat aku tak boleh lagi. Aku karena nama saya itu ngomong. Mana yang pilih ngomong karena aku kadang berhubung saya karena aku banyak yang aku belok ngomong. Untuk kita tahu saya lagi untuk yang ini aku mulai nanti banyak manfaat dari alubasi karena itu. Namun pada yang kita sudah punya studi. Tahu yo ulanda kita tadi baik kamu kita tadi kita sudah punya kita punya bahasa tadi yang kita lagi kamu lagi dia bukan ayo tadi kamu di bagian tadi itu karena utasi namun pada
bati, aku bilang aku semuanya dibeli nanti aku biar keluar kasih suku sama ini, datang mama aku sama ini, aku ini datang keluar, aku saya datang masuk bang impor, aku pulang kau dari situ aku tetap sambil nak dari dalam itu, dia berapa nak kasih dalam lagi. Ikamonyo tunai na kukusa kukusa mai lagi ye ndio na kukusa na kuibu de kusala ndege ya ndio kwa kato kwa takinya kayo ndio tupa beti akuja ndio kwa sababu na kitu dialo confiance sembe kurati komoni solo na mama bakati na sembe na mobali na ye yango sekreto bakati ya bakati verite na papa ata tango papa ata ajeka ni makambo wana akati te batia kumate kati ye yango bakati sekreto akati na dialogue te na tata ata papa te una sadana ati akati kateke ni kama sema na ye ati abawele ni kama kali yango wana tukuzalikata mabonde ni tukune mubeuti tukuzasango nyuka botosi na tatanzambe tukuyosa mzabila kitokote mama pe baba ikona kisomo ya dolo baba tumai kuna yesu tena kurai kuna kupata na mawakimia kasi tatanzambe akitenye na mubasina yeye asipi mama ni atende mimi na yeye asani ende yeye papa solo mama ndika roho ya kisa ya solo kadozi kisa yo batela ya mwana kadozi ndio kwa kabati kadozi ndio wewe unataka kusengio kwa wewe kadozi na kawamu na sisi batela ya mwana kwa imani mama kana sababu ndio moko bomba kubaita yumala baba temba kuna bino izadia isembo zabeni kwa kitu bino na kuroya leo oda na tepete oda na tialo oda na paso kati na bino oda na tete nyote wewe bino kuolonga yako na mbea sana bino yeye anataka na bino kuolonga yako jansi pour qu'il ait jansi pour qu'il ait jansi ako na haine ako na kolera ako na mabawani na ndege basi baba jengine kuna mbina kiso kolera kama utalina yango ulala na kanda te zero ebe tirayo te ulala na kanda kuna njia ya mbata kiso ndege wana yezaiko kwa ofisi sana kati na kuna yo ndani na yeye bengana yekisa ina 0 mama ikambona pesa yo basi ndenge nini senga ngo bolibisi botenga na bolibisi limisa pardon bolibisa na ula na kanda te wana mukira isika isika te solo na bongo na bandi toleki tokoleka bongo na kobondela sisi kwa nakupa tatamu atatamu yuko msango tokundi la tote masukundi notre Père que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais ne nous soumets du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent à tous les siècles, les règnes, la puissance et la gloire, au siècle des siècles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu toyangani awa biso banso oliboso ya tata nzambe pe ya bato banso mpona kosangisa mobali oyo na mwasi oyo kati na libala ya petwa mpona esaleli ebongi liboso ya tata nzambe toyeba malamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alakaka biso yango mpona bolamu bwa mobali mpe mwasi mpe mpona lisalisi na bango mpenza ye moko mpenza alingaka bongo ete tobalana ndenge wana na limemia na sembo na mayele na ba oyo bayebi ntina ya tata nzambe na bango mpenza kombo na bango tata Situvwidi wa Kuswa Medar na mama babu kwa vuvu Christine. Bino tobondela okombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu yawe nzambe papa simo kimbango kiangani totondi yo botondi tokumisi monene na yo solo ozali bolingo ngonga ekoki papa oyo tozali kobenga yo lisusu na eleko oyo yo moko kita oya kopambola libala oyo ngai nazala simple instrument pamba te yo moko nde moto ya yambo opambolaka libala ya liboso yango na mobengi yo ya kosala mosala yo na kombo ya tata mona tata molimo mosantu amen toyangani awa biso banso koliboso ya tata nzambe mpe ya bato banso mpona kosalisaka mobali oyo na mwasi oyo kati na libala ya petwa mpona ezaleli ebongi liboso ya tata nzambe toyeba malamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alakaka biso yango mpona bolamu bwa mobali mpe mwasi mpe mpona lisalisi na bango mpenza ye moko mpenza alingaka kombo ete tobalana ndenge wana na limemia na sembo na mayele na bango oyo bayebi ntina ya tata nzambe na bango mpenza kombo na bango tata Situvwidi wa Kuswa Medar na mama babu kwa vuvu Christine. Bino banso ozali awa na tuli bino soki otokati na bino azali na likambo oyo ekoki kokanisa ngai nzela mpona tata Situvwidi wa Kuswa Medar na mama babu kwa vuvu Christine babalana te moto wana aluba soki alobi te muta lelo afanda kimia tozali kotuna na ensemble oyo azali na likambo okopekisa ngai na libala oyo te azali te tembe ezali te wuta lelo boyeba bino mibale ete bato oyo babalana sembo te lokola lokanda na nzambe bozali kosenga bayeba ete libala na bango ezali petwa te na miso na tata nzambe yango wana nazali kotuna bino mibale liboso na tata nzambe mpe liboso ya bato banso soki likambo lizali mpona kokangisa ngai nzela ete libala na bino esalama te oyebisa ngai yango likambo lizali nzela Amen.
Nazali awa. Nazali koyebisa bino solo mpenza ete. Nayebi likambo te. Oyo ekokokanisa nzela. Ete nabalaka na mama. Babu wakumbukisi. Kati na libala ya pepa. Ngai mama babu wakumbukisi. Nazali awa. Nazali koyebisa bino solo mpenza ete. Nayebi likambo te. Oyo ekokokanga ngai nzela. Ete nabalaka na tata kikukiki wakuswa mida. Kati na libala ya pepa. Tata kikukiki wakuswa mida. Olingi mwasi oyo wazala mwasi na yo. Ete kola na ye kati na libala ya pepa. Pena bolingo ya Nzambe. Olingi ete tata atakokumisama te. Okolinga ye. Olingi atalikama te. Topasi esuye. Okosuka ye solo. Olingi solo ete kola na ye te po kino suka ya koko ina kino awa na se. Olingi koko. Mama babu wakumbukisi. Olingi mobali oyo azala mobali na yo. Ete ozala na ye kati na libala ya pepa mpe na bolingo na Nzambe. Olingi ete atakokumisama te. Okolinga ye. Olingi atalikama te. Topasi esuye. Okosuka ye solo. Olingi solo ete ozala na ye te po kino suka ya koko na kino awa na se. Olingi koko. Nalingi bato banso bazali awa. Bazala zeneneki. Ete ngai nayabi yo mama. Babu wakumbukisi. Ozala mwasi na ngai. Uta lelo. Na bozi. Ata na bozi te. Na pasi. Ata na pasi te. Na kolinga yo. Na kobatela yo. Na kozala kaka te na yo. Kati na bolingo wa tata Nzambe. Kino liwali okakula biso. Oyo nde ilaka na ngai. Dirigeant.
ete ngai mama ngai na yaki yo tata ete ngai na yaki yo tata situbidi wakuswa mela ozala mobali na ngai uta lelo na busu ata na busu te na pasi ata na pasi te na kolinga yo na kobatela yo na kozala kaka te na yo kati na kolimbuka tata kilo liwa ikabola biso oyo nde elaka na ngai nazali kopesa yo lopete oyo lokola eleko na ngai ete nayambi yo mama babu wa kufukisi ozala mwasi na ngai nazali kopesa yo lopete oyo lokola eleko na ngai ete nayambi yo tata ete nayambi yo tata situbidi wakuswa mela ozala mobali na ngai koli Ogo ya tata ya
exemple. Vous avez aussi beaucoup de bateaux. Vous avez un mouillard, vous avez un condiment. Yo, vous avez un pays, vous avez un mouillard non sort. Si vous avez délégué na maraponine et oyo matidi pour salima awa na bango bato kibali liboso na yo pesa bango na yo pesa kondima na yo ete babatela bileko na yo mpe badimana mpe kotosa malako na yo mpe basepelisa yo tata nzambe na nzoto na bango mpe na molimo kasi na nkolo Yesu Kristo mpe tata simoki bango
Eda, maman, papa, yakou, les filles, oyo, ils allaient certificat de mariage. Solo, ils histoire na paroisse pilote était un certain 13 novembre. Dino, il posait la traversée, c'est pour ça qu'ils m'ont calme. Ezali c'est mon amour nyonso akoya kotala registre akomona komona bino na kati biloko lingi liboso kosinye bapare mpe balingi liboso basinye solo ndenge ozwi bango omoni te osali couple kitoko obatela diplôme oyo malamu diplôme de mérite obatela yango malamu otia yango na kati na ndako na bino moto nyonso akokota amona ete bobalana epesa mpe zakisana na bina mosusu oyo bakobala nsima bobatela likambo oyo nzambe apesi bino likambo oyo ezali kado na bino mpe mibale bobatela yango malamu na nkombo ya tata mwana tata molimo mosantu amen.
chorale des dirigeants qui est à ma droite, qui est le mouvement de Papa des Arts. Donc ces deux mouvements ont leur cérémonie de décoration. Donc aujourd'hui, un musicien, ceux que on a mis tous les cas pour la décoration. Et après, ça sera autour de la chorale des dirigeants. Musique, garde à vous. Musique, garde à vous. 1, 2, 2 minutes. Musique, ouvrez le vent. Musique, ouvrez le vent. 1, 2. Maman, ici, Babou est musicienne au sein de la fanfare ainsi que Baki depuis l'âge de 13 ans. C'est au sein de la primaire à Kinshasa que Maman Poutine a commencé sa carrière de musicienne. Puis c'est en 1992 que Maman Poutine arrive en France pour rejoindre ses frères musiciens sur place. Maman Poutine a toujours été investie et présente dans les activités du groupe, notamment pour les répétitions, les sorties, les cultes et les voyages en France comme à l'étranger. Maman Poutine évolue dans la partition du premier film, c'est l'une des doyennes de la partition, qui évolue aux côtés de musiciens tels que Papa Dominique Gagui, Papa Gaëtan, Papa Paul moi-même, Papa Justin, Maman Juliana, Maman Morette, etc. Depuis son arrivée en France, Maman Poutine a longtemps été une figure féminine importante de la fac. C'est pourquoi elle a été nommée présidente des Mamans musiciennes d'Europe en 2018. Maman Poutine a une personnalité affective dans le groupe. Elle s'est démarquée par sa bonne humeur, sa joie de vivre et sa disponibilité à rendre service au groupe. Ainsi, Maman Poutine et Papa Pitou, au nom de la FAPA, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de fierté que nous vous adressons de sincères félicitations pour votre union. Maman Poutine, nous souhaitons la bienvenue au club des musiciens et musiciennes mariés, et Papa Pitou, nous souhaitons la bienvenue au club des époux de musiciennes. Que Papa Simon Pimentel et Bougard s'accorde la sagesse et l'intelligence dans votre vie. Nous allons dès à présent procéder à votre déclaration. Musique pour la déclaration.
ce que nous sommes venus faire. Il s'agit ici de féliciter et d'honorer les mariés qui ont accompli la loi religieuse après de multiples difficultés. Chers mariés, par cette cérémonie, nous sommes venus vous féliciter car vous avez honoré l'Église et vos familles respectives. Tenez bon dès à présent, vous êtes semblables aux passagers à bord d'un avion qui, à l'heure d'atterrissage, doivent bien serrer les ceintures. Vous devez serrer vos ceintures, c'est-à-dire prouver en quoi vous êtes des chrétiens qui bâtissent. Le regard des gens vont se tourner vers vous. Avant de poursuivre, je demanderai à la chorale des gens de pouvoir interpréter Philomène Yesu. Au nom du directeur général de chant du choral des dirigeants, le diable Papa Aimé Kikobe et du moi-même, dirigeant responsable des adjoints en charge de l'évangélisation et de musique, nous vous accueillons sur du vent en guise de souvenir et de la victoire combien grandiose que vous venez de remporter. Que Dieu, que notre Dieu vous bénisse. Nous allons une fois demander à la chorale des dirigeants de nous chanter Kinya Naï. Et entre-temps, nous allons poursuivre la Pour le mot de la fin, nous allons encore solliciter la chorale de nous chanter Paysan Logo. Et entre-temps, les choristes se mettront également à se tenant la main. Munangere
passer aux salutations, nous allons demander à la famille de se préparer pour les salutations. Pour commencer, nous allons demander à tous les invités de se marier, de bien vouloir se lever, afin que nous puissions les saluer, tous les invités. Donc, j'ai mis dans ma table, par maman, je vous donne une invitation, frère à marier, pour porter les mains pour rater l'invitation. Je vais vous dire. Pas ici. Nous allons maintenant demander aux deux familles, les familles de papa Louis et les familles de maman Edith, de bien vouloir se lever afin qu'on puisse les saluer. Les deux familles. Famille. Maintenant, nous allons demander, vous pouvez vous entendre, maintenant, nous allons demander aux parents des mariés qui sont représentés dans la salle, de bien, qui sont présents ou représentés dans la salle, de bien vouloir se lever afin qu'on puisse les saluer. Bravo, vous pouvez. Facile. Nous allons maintenant demander à tous les fidèles qui maquillent en provenance des autres paroisses de la paroisse de Saint-Ouen de bien vouloir se lever afin qu'on puisse nous saluer. Tous les qui maquillent en provenance des autres paroisses de la paroisse de Saint-Ouen. Yeah.
photo de la mission côté. Thank you.
papa, puis maman, pasteur, ou la maman, ça va un peu moins innocent. La maman, ça va, la maman, là, puis elle va pas innocent. Et nous avons un papa qui nous dit ça, responsable de la parole de l'enfant, pour la réalisation de la programme. basi huyu kuna tarehe
efficace, du lien du mariage. Il a tout droit à faire. Donc, on vous a jugé. Le baril du donc c'est la été de ma voix à papa. Il y a le 13 novembre 2021. Année oyo ya makambo oyo tozelaki biso bonso esili nanu mete. Donc référence na bino tobala na 2021. Ozwi batémoin na bino bino mokokolaki bango. Olobi mama biso tozwi comme témoin
papa Israël na maman Christelle. Comme je vais témoin de ma parrain, mais sur le Baka, tout simplement parce que tout était la Kanabango pour la couple Wana. Couple Wana de la Kamala, on a fait la Kanabango, il y a aussi un mot comme la parrain à Kyo. Oh, bah, vous avez mis le problème des amis. Ma fille, elle va laisser la mater. Même à ta compagnie, dans le matin, à Wakou, maman, c'est à la Bazaraki. Nabandi, puis souvent, on dirait quelque chose. Oui, c'est-à-dire qu'elle est, ça n'est pas la nature. Sauf le problème des amis, maman, Christine, n'a pas. Au bout du moment, on a continué à côté. D'abord, pour vous expliquer le bail. Ok, si vous c'était au moins il va témoigner dans ma mariage. Mais nous devons savoir pour le mari aussi, pour le corps. Il y a pour le réaliser, pour l'expérience, au lieu de soigner, au lieu de faire un petit coup, au lieu de la maquette dans ma bonne vie, au lieu de la gratuité, à ce qu'elle va se chimiater. Ça n'a pas de sens pour ça, la terre va se faire. Il y a un bon écart dans la vie, au bout de la vie. Les colonies voient les carolines. Si nous disons de législation, ça tente à l'évolution monumentale, à la carte d'un acte de la vie, la vie, n'a pas de traitement de législation monumentale. Amen. Tout dans de fruits et vraiment conseiller à direct, il y a des volontés pour qu'on ait beau de la vie. Au Congo et Tata, moi, on a vu que nous sommes. Au Congo et Tata, moi, on a vu que nous sommes.
bango bayibabali nzela ezali molai sasa natikaka te ndenge tolobi tosengi osunga bana na yo pendant leur parcours jusqu'à destination matei bapesi awa mpe ezali mpona bayibabala kala na oyo bakobala lobi mpona bana noki oyo bazozwa mabala te makambo ya ndenge na ndenge eza kozanga biso bana no na se ya ntango tozala biso na etimeli mosusu te yokaki ebombamelo na biso pesa biso bobangi ya nzambe otosala mosala no na solo kasi na hipokrisi te bipai tokuti nde toyebi bipai tozali kokende tokokotela ndenge nini na l'an 2022 wana kokoma le 6 avril pamba te tozana na molulu ya centenaire nzambe na ngai merci na oyo nyonso tosaleli biso na sacrifice oyo nzambe na biso kosalaka ntango nyonso oyo biso bana nyonso kokokaka te kasi kokisa biso na molimo toyaki na kimia tozongisa biso mpe na kimia biloko esalami na maboko ya ndenge na ndenge tosengi opambola yango esala biso basi te na ngongo biso tokolia mingi bazangi eloko ya kolia nzambe na ngai napesi bango na maboko na yo katika bana na yo pesa biso makasi pamba te lobi toza na mosala monene bandako ya nzambe kofungwama biso mpe topesaki yo rendez-vous lui donner et lui recevoir lobi toza na molulu monene biso bana ya Saint-Ouen papa tosengi kaka opetola biso po toya tosala mosala na yo olobi na biso bolingo kuna nde tokokokaka na biso te mibeko mpe kozalaka na biso pasi mata na misala kokanisela biso tosengi otia kimia na nzoto mpe milimo na biso oyo elingi yo nzambe esika yango esalema na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen tokende malamu bon appétit à tout le monde.